ba mama ya ma belle-sœur. Bonjour, bonjour, na bino nyonso. Mama Congo moni likambo yo eza pasi na mawa. Bandeko nanga ba Congolais, kande bolandi, Mama Congo aza kopesa explication. Omoni biso nyonso tout temps toyaka na ba réseaux sociaux yaya, mutu na mutu aya na kombo na ye. To souffra na ba kombo wana. Bakombo wane finga ma esala boy tozo kanga makana bakombo na biso ekende liboso moyen changer kombo ezate parce que tozo bunda na kombo wana na lukeli yango YouTube na souffrir kombo wana na lukeli yango ba Facebook na souffrir ti lelo kombo wana evandi me bandeko kolala kolamuka ndeko moko ya mwasi liboso azalaki na Toulouse. Alongwe Toulouse, aye kokoma na Lille, na kombo ya Christiane. Azalaki mwana mwasho envie akandenge ni na koko yebana na TikTok. Aye kokangama na fi moko boye, kombo na ye Gaël Mwabana. Akomi kokota ba émission ya Gaël. Azokota. Gaël alobi na ye bon lokolo solo la rabie. Na moni na okomisa yo marraine ndenge zalaka ke marraine nanga boye yesi koyo amoni ke kota Gaël ezo simba te il faut luka ye mo kwa bima abima ipa Gaël amema Gaël batu tango abimi aye kozwa alongoli marraine o bachake kuna atali siko namoni la marraine na réseaux sociaux aza mutu abatu aye kozwa kombo nanga achie ekomi la marena bandeko nanga soki na minute obeti na TikTok ye mutu akobima nga na kobima te ye mutu akobima ngai kombo nanga yobima te akoti YouTube na kombo nanga ya la marena akoti partout na ba Instagram partout na kombo nanga oyebi ke kombo wana ezaka deja na réseaux sociaux. Kombo wana esalaka pe musala na réseaux sociaux. Pourquoi koya kozwa kombo muninga na facilité boye azwi kombo nanga tango ba makamu na ye ya bakimuyibi ebimi ba dega oyebeke batu mingi ba okansezanga bandeko na vanda boye batu bazobenga biso makamu nini la marena tala kuna bandeko nalobi mezanga te na ndenge nakende kokota na live ya beauté divine pour la bande à expliquer bah tout mais non c'est pas moi et puis elongwe wana te akoma ko sala ba soirée na kombo nanga eza na bato ba kenda na soirée na ye balobi la marena mais to kende ki to kanisa ki so eza yo mais zanga te botala niveau ya mutema mabe alongwe na Lille pour aya ko détruire batu na Paris awa yaya salela kombo na yo ko mama salela kombo na yo aza wana aza na maladi ya makolo evimba ke makolo douleur mwana nekuna zobela makolo kuti pare bazolinga bakata mwana na ye likolo moko mwana ye moko asalaka live mais ça c'est pas le sujet la marraine na longwe na o wana osiko na koloba ezali ke mwana mama longola kombo nanga salela kombo na yo ya Christiane osi ozwi pe batu na yo zongela kombo na yo longola kombo nanga s'il te plaît parce que sozo continuer na kombo nanga yaya toko matano likolo toko kitano na se longola kombo nanga ekozala mieux ozo salir kombo nanga elobi ata Mama Congo le tozoyoka la marena toyebi mbala moko eza la marena oyo biso nyonso tu toyebi même ata un jour nasi na komela ye Mama Congo na komela ye nalobi na ye ndeko mwasi zwa nimero na nga yango oyo benganga mpo nayebisa ye ke me kombo yo yaya eza kombo na nga okokoma na bala marena te kosimba te atikala na ye ni koluka nga te rien du tout
Mabeta li solo pa ya batuke, la marena aluka kanga. Mais pour nini te ko benga. Sale la kombo na yo, ya eza nango facile. Tika kombo na ngai. Eza kombo eza na réseaux sociaux. Eza kombo eza la kamakambo ebele. Naza mutoyo, bientôt nazoke na Congo. Na nyoko makapona sala ba soirée. Biso tozalo kwa babino teke oche, batu bazuya na ba millions. Na nyoko maka. Soirée ya mbalo kutu na kota ki même na urgence. Tellement, donc na kraka ki nazo kokajisute. Nazo souffrir, na kombo oyo. La marraine dana sungo mwandam, zela. Bande koze boza nona tikanga mona sunga la marraine. Na moni bande ko bele po na otanga ba commentaire, bozo comprendre te que kombo na kombo. Na explica ki bino déjà. Na moni ndeko na kombo Barbie, na invité so eza Barbie ou à TikTok ou Barbie, so ba Barbie peut baser belé. Na petit exemple, on a une Barbie sur TikTok. Moi je pense que et ça m'a tapé dans live nanga une ou deux fois boy. Ba Barbie bazana bangwe belé. Mais je pense que ton yo yé na kombo moko ya Barbie, batu ba yebi ke quand on parle de Barbie, on parle de toi. S'il y a une autre personne qui vient quand on a même combo wana ya Barbie et azo sala makambo après peu comme toi tu fais, ça va te déranger aussi. Batu ba bate ke te Barbie zaka kombo no te te. Et ça okola omoni makamso subiso to négligé parce que toi communauté moko toza un peu na connaissance de belete. Moi, quand j'ai créé ONG Nanga, na sa qui entreprise moko à côté. Ngai koko nanga komone Anna. Anne. Maman nanga komone Céline. Nanga baka sonza mapesi nga mwana mwasi na pesa koko nanga na maman nanga Anne Céline. Donc quand j'ai voulu créer mon truc, na monter dossier tout ça et tout, na tiamo na kombo ya Anne Céline. Initial AC. Na ke koti sa eleka te bandeko ba ebisinga déjà que eza na mutu esa créer loko esa déposa na kombo ya Anne Céline. Pourtant Anne Céline nga pa nanga eza koko nanga na mama nanga mais na ndenga préfecture eleka te bazong selanga. Vous vous rendez compte parce que il y a une personne à ça la déposite na kombo wana ya Anne Céline. Et puis toi na grande marque moko existaka et te karabasaki tout ça na kombo ya Céline. Mais ngana yaki na Anne Céline. Ide kutute ke buta kokoza kuna boyebi ke kombo na ngane lekate. Kombo wana elekate. Boyebi ke ndenge to mona bandeko na biso awa na milieu na biso ba congolais elekaka nango bandeko ba mi pesa kombo le Kardashian. Boyebi ke so ezaka na États-Unis ba futsa ba mbongo na kombo wana. Mais vu qu'ils ont la communauté na biso, et ça donc moi groupe moko ba pesi na bango kombo les Kardashians tout ça et tout parce que les Kardashians pesa kambongo na États-Unis. Les Kardashians eza elongwa kombo ya famille et comme kombo ya ba marque ya biloko na bango ba salaka. A moment tant toloba likambundeko bo limitaka maele na biso te. To pusaka maele musika e ko sunga biso tozaka terre à terre. Tant moutazo lobela kombo la marraine parce que y a ça la kaba soirée na la marraine. Ce qui ne commence à dire qu'il est marraine. Pour kombo eza la marraine te. La marraine eza ye mutabimi sango la marraine. Atatu la marraine. Ce qui va grand kobenga il fait pas benge marraine. Marraine eza kombo otomona na dictionnaire. Mais y a te la marraine. Donc a te kombo ya muninga. Atie kombo oye sala kaba soirée, atie kombo oye zaka déjà na réseaux sociaux. Et puis tant tolo ba la marraine, soko yebi photo oyote directement au kanisa atatu. Voilà l'explication bandeko. Et moko bozate que parce que vous n'aimez pas une personne, soto pe sa explication c'est nango clair et net. Et vous ne cherchez pas à comprendre. Parce que vous avez besoin de comprendre un petit peu lingala marraine. Moi, je ne fais pas de ngana makambo na kote la kamutute na ka poser analyse to comprendre. Parce que nga mona belle-sœur na nga tokenda ndungu. Nga so na so na belle-sœur na nga grand frère na nga kote la moi sinayi. Bimo bo mona ka belle-sœur na nga na yena mobile ne ba bunda contre batu. Ya kenda ye morote nga grand frère na nga kote la ka moi sinayi. Mais tout le balikambo est normal. Parce qu'il y a un sali soirée. Ate la marraine. Mais les gens, mais la marraine aussi a fait des soirées. Moutou na moutana kombo na ye. Na kompe sa bino ba exemple à kombo ebele.
Nake ka na komo ya ndona biso a mwasi to na bandona biso a basi ndona biso moko kone ya compresseur Lorette compresseur eza na komba mutuka to ebi keza yete mais na communauté na biso na mutu abimisa kombo compresseur Lorette compresseur to ebi keso bobi compresseur net ngaso ki na keke pa na oki na sima nga compresseur ide na ngeza Lorette ide na ngamba mono kasa Lorette azawa. Mais pourtant, tout le monde a ba compresseur partout. Pour ba yebanité. Mais nga so na ki compresseur. Na to fan de sika mo. Compresseur. Pour nga moi na benga nga kutu Lorette. Te na kata keka compresseur. Donc, esa bongo butu na mutu a créé mo eloko na ye. So ke eloko wane ezali et que mutu wana bima déjà. Abima. Alsale la ngo kombo. Et comment ko pesa imbongo. La marena. Atatu kutu ya après bolo bateke ya za atatu ya après tanga bandiko baksa ba tatouage na ye azaki no la marena mutu to ebi ke soto lobi la marena même so kesika la marena mutu to zo na idée ya atatu mutu tu eza na Belgique so bengi mutu la marena mutu tu azo idée ya atatu mais quand même nandenga mabete bandeko côté na to longo ya vraiment incompréhension Nandenga mabete. Yokola ya mwasi. Anima kwakala. Tokata kaye ya mwasi. Na réseaux sociaux. Suku tokika ya mwasi tobike. Anima kwakala. Mwasi a Serge Blanc. Po yem tobenga kaya mwasi. Tokata ke moko bongo. Batebele awawa. Beauté divine. Ba beauté basé belé mais. So oloki beauté divine. Ba moko. Eza kombo na ya yete. Mais abima na beauté divine. Abima na dev et quoi ba lolo beauté ba beauté basé belé mais bakisa moi loko na yo lol neti beauté divine akoko t'appelle lolo beauté mais lolo beauté ça tu dis déjà qu'il y a une lolo beauté so yo ki lolo beauté na mutulu mamoko tu vas directement penser na ndekwa makoso tout ça ba beauté image na communauté na biso bota ba exemple sika na otinda bino na ba kombo oto ebi kezala kanango neti biso na communauté na biso so ki beauté image mba moko koyeba beauté image azwaka ba image oya yela biso système ya ba cougar to yebi keza ye nandenga mabete yelo kwa na TikTok aso bobi Barbie neti ngala tanga commentaire moko ya Barbie ngana ebi ke Barbie moko azaka awa na TikTok. Soki na oki komba Barbie, à moi que na yeba te, na koyeba kaka, Barbie oyo preuve ni na tuni, est-ce que ça Barbie ou à TikTok? Et on la Maman Paradis. Biso tout oyebi ke soto oki Maman Paradis, ngana ebi ke a Chantal Bola. Peut-être yo koyeba te ke a Chantal Bola, po bino bozana ba Maman Paradis na bino peut-être mususu. Mais nga so na oki ka Maman Paradis, directement nga po na nga. Nangi te ke yo koma na réflexion na nga. Mais nga na réflexion na nga na ndenge na biso na communauté na biso ntoki na oki Maman Paradis bamona bola zawa c'est comme ça donc à un moment bandeko wala kutu na longwe na kota kombo na ye na bino batu ya ba groupe bandeko l'envoûtement existe monyo soto kutaka na dictionnaire monyo soto prononcer na munoko na yo ata tozana ba preuve na ngote sachez que ça existe tu es une femme tu es en couple ou non en couple ou célibataire avec des enfants tu es censé être responsable éviter les groupes WhatsApp éviter ba bisika bakendo zo bambongo na bino bokenda ko sengsa bambongo inutilement éviter makamba kozalaka kolata kama kama baninga basi eza bokwa kokoma na molimo ya bamikala okwa kotambusa vino na kimukala merci meilleur fan Irma de London okwa kolata donc eza na bato so balata bino esprit okokiko okoma tellement fan omoni je peux comprendre motaza la fan ya musicien fan ya mutamaboke parce que to la bango ba pia biso mais batumiso sur les réseaux sociaux même mutako tout non mais la personne fait quoi pour comme un niveau oya buena ye
Simple moutou comme toi, tu es capable de mourir pour cette personne. Tu es capable de piquer une crise cardiaque dans les réseaux sociaux pour la moutouana. Oyo kate ba fingi moutouana, ba fingi na 10h, yo ye na 10h1 au tiewana, bana no ba liete, yo moko bila même sous au repassé te, au fan de bandi ko sa la moutou moko bwe. Eza esprit de domination, on vous domine. Il y a des gens sur les réseaux sociaux, baza ba dominer, et bon ba comment ba depte yo keluke la batouana batu. Au moins, dans un groupe, il y a 200 personnes qui venir à Kaye, qui foutent la kendaku, qui salaka. Tala mouto, comité, moi, à niveau que vous savez, si les mbong et belé, à Kati Moussala. Faut à coacher mon bal na yeke, ah, bambong, ils ont côté, tout ça et tout. Vous ne souffrez pas. Tout ça, bisous, nous sommes dans même potango. Nga ndi mananga bo bake na zwakate, parce que nga na bi réalité à poto. Réalité à poto ne konanga to lobate, au moins, ils sont qui sont embauchés. Embauché aura déjà salaire moins que Moutou Azobet intérim. Pour Moutou Azobet intérim, bazo foute nyoso mba moko ba solde de tout compte babilo connu. Mais Moutou Aza embauché et quittera salaire. Parce que vous avez un avantage, il y a 13e mois, il y a un congé payé, il y a un bilo belé. Donc en même temps, ils ont quitté salaire. Bah embauché Moussou bazora ba 1006, Moussou ba 1005, Moussou ba 1008. Yozo kaka 1008 ngona munoko boy. Ozo kaka 1006. Mundele pas azobate. Plus tu gagnes, plus bablo comme ça ils ont katana. Ba aide musu so eza susute. Tu dois prendre net ngana za muta mutuelle. Ngaza muta semite. Siko ba mutuelle musu ba médecin bazwa ngote. C'est-à-dire que ceux qui n'a que comme on a médecin, je dois avancer de l'argent pour mutuelle n'anga rembourser après. J'avance de l'argent. Et ça va dépense. La dernière fois je suis parti pour mes yeux. J'ai payé au moins 60 €. 60 € du coup, j'ai la facture ici. Parce qu'il faut un compte pas mutuel pour y rembourser. Parce que mutuel est comment d'abord, toi tu avances et il rembourse après. Alors quand je fais les calculs, il y a un bon azwaka, il y a ma facture na futaka. Mais je n'ai pas le temps de gaspiller l'argent comme Bino Bosalaka, Moutumoka font la groupe. Moutumoka font la groupe, aba no koti sangai na ba programme ya groupe na bino, que to sangise la mbongo, ye moutou mwasi ba bote bele boye. Ngai na bofandi bokotinga na groupe moko na bano tela muninga mwasi 30 € dingwaku boyebi que vraiment quel genre de femme après boyo finganga mbongo na biso oui mbongo na bino kombo aba kizengi to chika bio de ana clan na bino ba kizengi to lobela bato solo bato baza censé popilo boaka ko boza na ba dette boaka ko benda batu mission na bino ezaka ke soki bokomi ba dette ya mutu moko bokomi na ba grade yo mo major yo mo secrétaire yo mo colonel ale rôle na bino ezako ya na réseaux sociaux ya ko kotisa batu na ba groupe wana po bakoma ko tiaka ba mbongo ko konta batu biso siko rôle na biso oyo biso bato bofingaka ezako ya ko prévenir batu wana bokeba na danger po babiloko beza déjà belé ba depta batu wana bazake belé na réseaux sociaux basala ba clan na bango ya ba fane ya kosangisa ba mbongo po ba pesa ka batu moko boye o bazana bilongi ya boye baza bato na réseaux sociaux ce sont les plus belles ce sont les plus aimées les plus dignes mais bokenya na ba concours ya mannequin bokoma ba Didi Stone bokezo ba contrat ba mbongo ekotaka bino de boka kosunga. Parce que bino, vous êtes belle. La beauté, ça génère de l'argent. Quand vous êtes belle, vous avez tout. Mais ce sont les autres qui font pour vous. Ça, ce n'est plus la beauté. Hein. Ça, c'est plus la beauté. La beauté veut dire que aller chercher les contrats, aller prendre de l'argent et pas mi compte, pas ba nini, bino de bois ko sunga ba pauvre. Mais quand il s'agit que ba pauvre, c'est bon ba groupe. Oh, groupe à 5 € et puis ba moi soit aza somme, aza na 2 groupes. Groupe moko ya bato ba 30. Groupe mususu ya bato ba 100. Ah, nzambe 100 € eza journée musala na koki makambo te na kenanga na matsa 2 personnes na kei na koki bota na matsa papa Frank bandeko bosa demande wana bozela na koki makambo te 100 € ba na groupe ya 100 € batela mwana mwasi oyo 100 € eza journée musala journée musala ba 80 ba 90 côté mtsu ba 60 ba 70 la famille journée 7 heures ya musala. Boza na ba voûtement moi ma bé bota potelenga live s'il vous plaît. Yi! Naza na ba tapotage te. Baba la ma bé.
Papa Frank, ozo. Donc, tina fandi nanga na oloba. Boy, gentité. Bozi akata, mettons aussi ka bokendo finga nga fo bomona ndebo matebele, hein? Pone na kati live beba ekiri o ba kokanela nga ba okesa nga ba live songolo pakala. Mama wana, mama koko wana. Hein? Metande bo tapotele nga te merci, hein? Papa Franco Coco Matate. Nini. Ah, so on a lobby. Bon tapotelenga s'il vous plaît. Nasali bino nini. Ah. Oh les lani. Hein? Bon yo ko mata yo moko te pourquoi? Quand on s'en mais nga pena o liambongo au nom de Jésus. Ça doit tapoter nan. Ah! Moi, il y a plus de 10 000, il y a facilité na TikTok. Vraiment. Namona mama oyo. Basi msuba na mibali misusu ba femme seule. Ale ba ngombongo na bopete, mutazana ba piercing boye. Abimisi bino mbongo na bopete, abuka na lokolote, abuka na libokote, ba perruque o eza combien de pouces? Perruque longueur combien de pouces? Bon fongola ka ba commentaire, so ba tapoter te tadi bango, on a besoin ba commentaire. Blacko fongola commentaire s'il te plaît. J'ai là. Ouais, c'est fait. Merci, papa.